Ok, on a mobilisé tous les chrétiens. Les musulmans, Bosimba. Bosimba, il y a ma coco. Et ça m'a belé à Mboka na biso. Nous allons défendre la guerre contre la Rwanda, la force négative. Eza pasi mingi komona mama kufi mwana azomela lisusu libeli azomela par ignorance pona peut-être mama za ya kolala yango azomela. Dieu merci mutu sora si akufi nyonso ya nzoto na ye ekati ko fonctionner. Toujours qu'on a menacé elle nyonso to kufa kaka bofele. Gouvernement au lieu ça la même geste. Juste maman Kati ya kolela ko sala boy. Lokola biso population, en tout cas ça je condamne. Bango baza bato yo. Abiso courage, tout élément. Ça biso courage, ba luka ba piste de solution. Et non ba ya ko rejoindre biso na wana to na désespoir wana. Soit oyebi eloko zo sala na ministère wana te, soit oyebi pourquoi ba tiaki okuna te. Alors soko oyebi le pourquoi ya ba attribution na yo te na poste ozali, il serait mieux pour toi de démissionner. Donc, le paix appartient à nous tous. Le paix est un individu, mon côté. Pour aller ça, il y a 2 poids, 2 mesures. En tout cas, et l'autre côté, que ça, là, pour sauver la nation, il faut tous s'élever comme un seul homme. Merci beaucoup. Biso nyonso tous focaliser maïele na biso makasi na biso ba prière na biso na est parce qu'il suffit pas de prier. Mboka etambolaka na kotérité, etambolaka na injustice te. Président de la République, il y a président, il y a 450 ethnies. Président de la République, il a égorgé, contrôlé 120 millions de Congolais. Nana Lingi président a signé un corps sécuritaire. Voilà. Na ba pays locaux la Poutine. Akende et pas Chine. Oui, Akende na Chine. Akende na Corée. Ah, mon patron minene. C'est ça? Akende kuna. Na basala ba corps sécuritaire na John Young pona kozwa ba arme o eza sophistiqué. Ata tozobundela mboka yango bofutaka biso ka merci bapesaka na mboka. Ata tozobunda pona mboka parce que nous sommes en guerre, médias pesant la guerre. Partout dans la guerre. Montre mon tarosala misala na la guerre. Ba pasteur bon telema bon prêcher toujours guerre. Ba enseigner bon prêcher ba na guerre, bon préparer guerre na mboka parce que Gagame a dit ko tikate. Parce que même les armes au bango basali le plus moderne et le plus sophistiqué bazui yango na sol congolais. Alors biso moko bakolo mabele toza ne le côté mais bato ba oya ozwe pa na biso bazana quelque chose donc toza exposé on ne sait pas se défendre malgré toutes les richesses que nous possédons. Donc ezo senga armée eza na bato bazana conscience to longola ba traître to longola ba incapable to longola bato yo bazo pesaka ba information dans le monde adverse. Je ne crois pas à quoi on 120 millions de personnes à cause de la bonne condition. Makile zo tanga mikolo nyonso. Makile zo sopana na kata Congo démocratique. Tolo bate. Awa ezali kaka uniquement. Basoda bazo kufa na guerre, bakundaka bango no nerte. Ba enseignant bazo teka bato. Ba professeur bakundaka bango no ner mbongo ebimaka te. Parce que tous les Congolais toye basiko dans la guerre. Levez-vous comme un seul homme. Total la mboka na biso toza na mboka mosusu te bande konanga soki lelo Congo ekei ba partager yango c'est fini. Richesse ya monene na Congo ekei. Totika ba distraction à pamba parce que les pays est en danger, c'est que dit la Bible Éphésiens 5:27, racheter le temps car les jours sont mauvais. Geste de ça la boy. Non na sali yango. Oye beso la sanini. Bazo boma biso bozo lobelo côté. Mais geste wana bande konangai. Bato bako sala yango peuple, non nos dirigeants. Et ça production de faiblesse monsieur. Na lobi mungana zao. Motaya baniko yayi ko beta mwasi na ngai bana na ngai na yesi koyo. Allez, abani ko bongo na kabi munoko. Sali boy. Bako ba papa yaza ituna. Gouvernement bako sala loko wana te. Bako sala yango te. Ba malien ba se rebotaki. Mouya yo tele mokanyi munoko. Cette information. Bino bozo sa signe, ça signe à faiblesse. Et le gouvernement, pour mobiliser le peuple. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Agression Est. 20 millions de personnes sont mortes
Apocalypse 6, verset 10. Les sangs innocents crient devant Dieu. Le mois de mai, ici, les 19, je serai au stade. Et voici présent, Bana Congo, bana mokili mobimba, eloko bosengaki yango yo eye. Avoir une histoire dans la vie, c'est très important. Après ba demande na bino nyonso tu bosengaki epa ya pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. Pasteur pe ayokaka bafani na ye. Notre Père qui est aux cieux. Ozwami na Tchango, Funa, Lukunga, na Moamba. Rendez-vous Ezase Moko, dimanche le 19 mai 2024 na Stade de Martyrs. Eloko bosengaki yango yo. Pasteur Moïse Mbiye alobi akobina. Pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel abengisi batu nyonso. Concert oyo eponi motote, ba surprise eza ebele. Droit d'entrée 5000 francs ya pamba. À partir ya 10h, ba porte nyonso tu ya Stade de Martyrs ekofungwama. Olingi osomba biye kende bongo na église Cité Bethel o ezwami na première rue Limete na sima ya station Koidro okozwa biye na yo. Biloko ya boy nazanga shaja na zangela nini. Nzambe apambola bino bipai nyonso bozolanda prophète du peuple John Ngefa apesi no mbote na mboka na ngai Congo démocratique ata toza na bitumba me tokolemba te ezali mabele ya bakoko ya Nzambe apesi biso oyo ezoboma biso lelo ezali nkita na biso mais Laurent Désiré Kabila loba la guerre sera longue et populaire tokotika ata un mètre ya mboka ekende te à cause ya banyangala kata. Fini la distraction, fini makambo ya pamba, fini koteri moko ya pamba, total mboka ya biso. Balinga minakolo. Bana poto, bana Congo, bana Brazzaville, déjà na koma ki Congolais à Brazzaville, je crois le 15 décembre, Sassou Nguesso na koma kuna na maman Antoinette pour na kopesa nga mikanda. Parce que malgré cela, na ibe to chombe ya kufutela ngai ba séjour na ngai on a vendu na Congo pour na Congo Brazzaville parce que pourquoi na Congo Brazzaville injustice eleki mboka etambolaka na kotérité etambolaka na injustice te président de la République aza président il y a 450 ethnies président de la République azali ko égorger ko contrôler 120 millions de Congolais tala na France Malien moko ya pamba akei kolonga mwana alingai kokwela likolo azaki na mikanda te bakomise français pe azui akoti na gendarmerie français pe azui akomaki héros ata tozobundela mboka yango bofutaka biso ka merci bapesaka na mbwa ata tozoloba mpo na mboka parce que nous sommes en guerre média mpenza na guerre partout toza na guerre moto na moto akosala misala na ye na guerre bapaster botelema boprêcher toujours guerre enseignant pour procher la guerre, pour préparer guerre dans Mboka. Parce que Gagame dit que mais Bible et l'obin abisso, adage mot abisso, c'est lui qui sème les trompettes, la trompette récolte l'ouragan. L'ouragan est là. Je ne crois pas à quoi on 120 millions de personnes à cause de Mboka abisso. Makile zo tangami colonios. Makile zo sopana na kata Congo démocratique. Tolo bate.
ata tobundi bituma tolongi ezala bakoteri mongo nde bakozwa yango yango tomoni ete na ponaki ete nakende na Brazzaville epai Sassou Nguesso epai ya mama Ochombe papa Ochombe na mama Antoinette namonaka mboka na nga mosika parce que nalingaka mboka na nga nationalité nationalité mosika te nakozala français te belge te en Angleterre te mais nakozala congolais ya ngambo mpo na biso na bango eloko moko ebale ekaboli biso tokengelaka ebale biso nyonso na bango na biso nazoba likambo toza na motema na nga awa ezali kaka uniquement basoda bazokufa na guerre bakundaka bango na honneur te baenseignant bazoteka bazoteya bato baprofesseur bakundaka bango na honneur mbongo ebimaka te soki tokei na bachercher rien baninganga lokola mama kati mbunga eloko te nakolakisa bino lelo munganga moko ya mwasi ya makasi oyo asasa na bakisi naturele ya mboka ngai moko nazali patient na ye soki nabengi ye lelo namoni makambo esimbi boyebaka bango te bino boyebaka kaka bajoueur boyebaka bato ya théâtre boyebaka kaka na ngai mboko je n'ai jamais vu boyebaka bamusicien eloko nini bamisien guerre yango tangela ngai oyo asali meme ya nzembo moko ya makasi mpo monde mombeyoka boyebaka nous sommes agressé personne mbongo ya bango batiaka na bapoche na basi na bana baotonga baoyo enseignant mayele na professeur azodistribue yango na bana oyo biso toyebi leo mikanda kotanga grâce na bango tokundaka bango na honneur te baprofesseur d'université baprofesseur école secondaire bamédecin bathérapeutique lokola momonga bopesisa fond na be akufi te aza na bomoi mpa kosala aza na 5 ans mpa kososa milimu na bato bopesa bango bafond te asala laboratoire te bino kaka bajoueur bino kaka bamusicien bino kaka bato ya théâtre mais naso comprendre mboko te mais je n'arrive pas à comprendre ce pays yango eza mawa mingi l'un de cause na ngai parce que injustice ezali complet bapasteur eza na bapasteur oyo bakendeke na présidence oyo bayambaka bango no basalaka eloko te ni kwa tozalaki na élection présidentielle awa namoni pasteur moko atelemi kutu mpo nalobela mpo na fatisi oyo te babiso bangifa oyo bapapa nani papa examine komoi nani tambulukoke na babiso baimbécile nde tobundi jusqu'à lelo ngai nazobangefa bato ya poto bakata ngai contrat nazwaka na 1 franc lisusu te parce que napuyaki pouvoir tala eloko bamerci bazopesa ngai ngefa mais mama nike bazomema na présidence mboko j'arrive pas comprendre bato bazosala quelque chose oyo tozobunda lelo ngefa azali lutter contre bagresseur président tshisekedi akaka me mosapi ngai nazotia mosapi tozotoka na menasi ere nyonso tokokufa kaka bofele Ochombe tata Ochombe so nakufi kunda ngai na honneur na mama Antoinette po bayi bato te koma ministère osombaki lopango te ozaki na loko te lelo kufa ifa sombela bino balopango epi kozopesa bamontant moko colossal or ke ngefa aza libanda pendant 2 ans nateyaka kola pigeon voyageur nazolela na kosunga tosomba mabele tosomba personne naza quelle sorte ya pays quelle sorte ya pays mais tata nzambe ateki biso mobeko moko eloko te fo président de la république asa mais dans la démocratie il y a le partage de pouvoir moto na moto asala mosala mokonzi ya mboka apesi ye mboka le pays appartient à nous tous le pays eza baindividu moko te mpo nani bosalisaka 2 poids 2 mesures ezali mawa mpe pasi mingi na likambo nazoloba ete ezali pasi na mawa mingi banda tobanda guerre oti ngefa azali acteur ti tozokende yango ti bamenance ya Goma ti nini tozomobilize bato na bipai nyonso tozolemba te parce que toza na amour ya mboka oyo nzambe apesi biso mobeko moko alobi ete na kati na mokanda na Jean 13 verset 34 alobi je blesse le nouveau commandement aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tolinga Congo anga kosa monganga tosolola masuku toyaki lelo mais introduction na ngai yango wana parce que ezali ete tous les Congolais toyeba sikoyo toza na guerre levez-vous comme un seul homme totala mboka na biso toza na mboka mosusu te bandeko na nga soki lelo Congo ekei bapartage yango c'est fini
richesse à monnaie na Congo ekei. Donc il y a des distractions à pam parce que les pays est en danger. C'est ce que dit la Bible, Éphésiens 5, verset 7, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et ça m'a passé. Ndeko nanga, geste de ça la boy. Non dans la sali yango. O be so la sanini. Bazo boma biso bozo lobelo côté. Mais geste wana bandeko nangai. Bato bako sala ngo peuple. Non, nos dirigeants. Et ça production de faiblesse, monsieur. Dans la vie, mungana zao. Motaya baniko ya iko beta mwasi na ngai bana na ngai na yesi koyo. Allez, abaniko mwango na kabi munoko. Swali bol. Ba ba papa ya zetula. Gouvernement bako sala loko wana te. Bako sala yango te. Ba malien ba se revotaki. Ba bengani ibeka zalaki ni président o ba français ba tiaki ye. Goïta Takoti, ba menacé ye. Ba tini rébellion, ake pas Poutine, a sali accord militaire de pas Poutine. Frères, sœurs, Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Lève-toi, prends courage. Mouya yo tele mo kanyi mo na cette information. Tu n'es pas comme Didier Momengi, comme Lambert Mende. Ici qu'on a tiré comme n'importe qui, Mumengi. Kabila guerre awa Mumengi na Kabila na ko informer ba komi boy. Yango ba bota capitale te. Bino bono sa simbo, eza signe ya faiblesse. Et l'on bino gouvernement, bon ko sala sikabo kanga munoko bote ko mobiliser peuple. Nous sommes en guerre. Nana bungi ko en guerre. Agression est. 20 millions de personnes sont mortes. Apocalypse 6, verset 10, les sangs innocents crient devant Dieu. Tant on a mona, babomi mama, moi nazole na mukunga mama na ye, na kutuna munga. Douleur ni akoyoka attaquer mama. Na kutuna mukutuna wana vato kota na makango ya mutuya ya bonzoto bo pikiliki ya nzoto. Azakolela, monsieur kuna lela ki parce que na monite ba toucher na nzete. Moi na ba toucher na nzete, mama kufi. Mwana moni mama, mwana telemi ya memi mama na ebolingo, mwana zalaka na mama na ye, mama zalaka mwana mama zola mukate, mwana nzale simbi ye, afungoli mabele ya mama bali komela mabele ya kadavre. Le monde ne voit pas. Et le koni kumbo boye. Na otombuka. Et le koni juste nani akoyoka biso, nani akoyoka biso peuple. Nous sommes abandonnés les autres professeurs. Totalement comme seul homme. On va aller à la guerre, même on bien si vous qu'on finga bien, qu'on va critiquer bien, c'est le moment. Joua sur la formation, la poto qui t'a dans Congo, donc une émission. Moi je suis prêt. On va les après. Là aussi ma mitou qui peut na kobunde la mboka nanga. Même Israël mboka ya Nzambe. Israël mboka ya Nzambe batake ye. Jamais Israël a tellement ça. Israël a entouré les Arabes. Roi les Arabes nini, balongo les Israël va radier en gros Israël. Mais Israël ça va vous que Israël bazo sambela me bazana guerre. Les autorités. Ça y est, kasi guerre de wana. Bino mo sali boite. Gagame passé tourner kami mono. Bazo pour m'appeler biso. Bazo menacer biso. Gagame zo balero ni na lobi na zo tomba siko force aérienne pour attaquer siko Goma na République parce que na za menacer. Na nazo menacer Gagame. Azo mona faiblesse ya gouvernement. Nous savons pas le premier ministre qui est là. Ce n'est pas toujours le président de la République. Hein? Vous dites que moi, je vais sortir. Et il dit, c'est quoi, le président de la République, moi, pour tout pour l'année. Pas le président, c'est ma président Tshisekedi. Pas le président, c'est ma gouvernement. Bon, peut-être ça, il y a un tabazan qui a. Le pasteur, il y a un tabazan qui a. Il y a un tabazan qui a. Il y a un tenue militaire, ils sont confondus. Parce que moral est au cas de quoi, monsieur le président de la République, la Constitution vous autorise, article 63. L'article 63 vous autorise. Au cas d'agression interne et extérieure, tout Congolais doit devenir militaire pour défendre le territoire national. Kabula Minduki. Maman Kati Monga va traiter bateau, va simba bangana Munduki na Mokongo. Yo kasi bina Rwanda okot. Amoni Munga na mba pe Munduki karashiva grenade sima Munduki ba grenade. Akot wana. Ba ko sulana. Parce que azoya peut-être traiter même maman Kati Monga. Hein? Avant de me mère à mon abnabo, à la toute la roquette de me traiter. Gabi a contacté. Parce qu'article est autorisé chef de l'État.
D'abord, contre la deuxième imposition. Bon, on a signé Oyo. D'accord, nous sommes partout en Afrique. Hein? Les jeunes capitaines de à Burkina Faso attaquent contre les djihadistes, terroristes. Baba on a pouvoir. À ça qui beauté. À mobiliser qui peuple naïe Burkinabe. Les lobes en Kina. Poutine à Côte d'Ivoire. Wagner à Côte d'Ivoire. Bon, on a dit dans le Centrafrique. Mais tout le monde, toi, a dit non. Et aussi, à la salle à communauté de Poutine. Wagner, armée, c'est yé ou un aminou qui pas rien, calme. Niger, c'est la même chose. C'est la signe de faiblesse. Ce que vous avez dans côté. Hein? Et on a mis un ministre terminé dans la tenue militaire. On a fait ça ordre. Hein? Gouverneur, c'est la même chose. Tous les 26 gouverneurs. Hein? Population, avec grimace. Ce qui, tout est limité. To se mobiliser to va dire que Goma est donc quelque temps il est et puis Goma fait quoi ba quel côté qui va botter du côté va botter ba kangi et sili ba tse ba na bangale na programmer pays c'est fini partir comme Katani de ba kabola ki Soudan kaka oni avait pas na biso de monta ko pesa ordre ba kabola la République démocratique du Congo parce que ba l'insécurité dernier moulenge ce n'est pas nos frères tribu ma moulenge parmi 450 tribus exacté baya koya tango maréchal amonaki génocide eza kuna ayambaki bango na Congo na est ya Congo ayambaki bango et puis chance munene asaki mayele wana nini bisengemana wazaki ex directeur ya cabinet ya maréchal akiko le pas maréchal tata boboto bolingo ndabibo olie bato bakufa bambwa badia bango na basusu na banani boya nani bino boyeto yambi bino to sali mabeto ko bataba banyama na bino to sali mabe. Comme le système, bokangi bato bozo égorger moutazo lela. Ezo na mungu awa tem ezo bima awa moutazo kufa. C'est les occidentaux. Bozo mona tozo mona de. Comité international bozo mona tozo mona. To lela tiwa. Tellement congolais. Ngasi autorisé même dimanche na tie munduki na nga veste munduki masasi na loteya. OK, na mobiliser tous les chrétiens. Ba musulmans bo simba. Bo simba ya mabikama bakoko. Ils ont belé à Mboka na biso. Ils ont défendu la guerre na motuté contre la Rwanda, la force négative. Na kamé aussi là. Pour renverser Mali, il était fort. Et donc imam musulman. Ndé mota mobiliser ki yango. Père président malien a kendeki. Et là les grands acteurs na kati wana prendre au sala makambo. Otika ba chest partout dans les réseaux sociaux ba komi bo sa sur émission tala bitulo na ba tango te hein ba on va jouer la nini c'est pas malé ba la bitumbe kwa kina Brazzaville pas ba chombe hein yera lisuba jamais ba guérilla ibundaki na Brazzaville moi j'étais là jamais moi ki lisuba kay ça soit kay ba bête na kinde biloko ba bête na kinde bibotu bimponda babeta ki ne banjobi babeta na ki ne bafumangani ko beta na penda ko beteme pe babeta ne beteme wa oya faible kima ki atiki le colono ça soit président de la République. Ecclésiaste chapitre 1 verset 10 il n'y a pas de nouveau sur la terre. Zambia pas mo labi ngefa lobi je crois on a lobi otina motema nanga parce que zo sala toujours là to la mukate goma dans la situation ni goma dans la situation ni goma dans la situation ni et puis ba rebelle ba komi bah criminel, bah saillant, bah tout bah simbi dans leur maison de sang avec Gagame, coucou d'endo, mais pour ça Gagame zani, on va négocier avec président bravo pour négocier avec 23 têtes c'est pour les Rwandais, on ne négocie jamais avec les rebelles, bah les rebelles bah bon ici bah tu vas voir le canine de Jean Kabila Salaki. Babotali Goma va négocier, bah tous les officiers na bango, Burundais, Ougandais, bah quand si bango na Congo les autres zawad. C'est Joseph Kabila qui a fait ça. Pas une faiblesse, c'est no Goma, il faut officier na bino, si ko les officiers ba kota, si ko mboke zande. Ko négocier na bango te. Toza simana yo, to ko bunda bitungo tina su. Nzambe pambola. Mama na yambi awa
monganga penda simbaka nzoto na biso mama Kati Monga boko découvrir monganga ya lelo te ya kala mais comme siko tango na ye po ete tozo bunda ge ba malade ezo tungisa biso tolembi ba produits chimiques frère ba produits chimiques o tozo mela ezo botela biso ba maladie ebele na nzoto lisusu tolingi lelo ba produits naturels o ba koko ba utilisaki mais moderne avec aussi des doses strictes. Maman oyo na yebi mwa kala. Mais na bana ko tuna nzambe na bité nga na kota kana biloko ya fondono je feli nimote. Na kota kana biloko mo pour tout te. Biloko nga na mona gaite ezanga dose ezanga biloko na kota na yango te. Metango ngai moko na belaki na meri ba kisi ya minganga oyo ekobotela ngai ba malade belé na nzoto moete. Na kendeki mbango epai ya mama Kati po ye moko azali moko ya mosali na nzambe asali misala yosala yango na kombo ya bible mpe na kotanga verset biblique nzambe alobi ye moko na 2 Jean chapitre 1 verset alobi ke nazo espérer ke santé na bino ezala malamu lokola nini ezali na kati ya ame na bino nzambe na bolingo na ye atikaka te parce que na mosala baescro batonda ebele yo mona ngefa telema mpasa publicité bato wana bakoma ebele komelisa bato makala akamati oyo encore akamati nini oyo bana bazoteka yango papa boma mama asangisi yango ayi kotekela bato tokoma na baprostate na mangundu ebele na nzoto mama Kati ebele ko nazoloba oyo akonsistaka bato ayebi bana libala ebele oyo tomibomi na produit mosusu basaka nini wana nini 60 oyo monganga to 100 yo zomela 100 wana comprimé moko effet tendre yo bamisisa tu etelemi boye yango balebali bazozanga boma oyoki soki azwi mwana ya bato oyo abala te abi nakoboma ye lelo nakoboma misisa nyonso etelemi te no ya mutu etelemi nakoboma ye lelo suka nango impuissance sexuelle suka nango prostate suka nango nini hernie bilatérale bingundu ya monene minganga bayebi yango po bimelamela na bitongola surtout minganga babomi biso Viagram yoka bakombo akisi mela Viagram siko Viagram esilifuta yango ezani yango lelo tonvite mama Kati Monga aya penza koyebisa biso mosala oyo abandaki ndenge nini eloko netindaki asala yango parce que aza mpe mosali na nzambe azali parmi baservant de l'éternel na mboka oyo azali na kati mpe mama alinga nzambe ya solo ete soki vision ete pa nzambe to ete pa nzambe te et puis mama akoexplike biso na suka na ngo mwana osala démonstration kiso apesaki ngai yango oyo na bandi komela ebisa bino eloko nini oleka na nzoto na ngai nayoki malamu to nayoki malamu te situation eza grave to agrave te mpe bino botika mpe koliaka baposo poso na fufu te mabumu evimba minene boye po bamama bamonaka pasi botika bolia poso ya grèce sikota grèce ekotuna zo te evimbisi yo libumu eza malade mais toza na même produit oyo mama apesaki ngai mpona mwa libumu mo ekiti nalia ya poso te nameli yango titititi te lelo nasubaki na butu au moins 24 fois donc ezobimisaka na biloko wana j'ai compris mama alinga banga na bi te biloko ya mama Kati yango ezobimisanga na ntongo nayoki pepele mama Kati mbote mpe boye molamu mbote mingi prophète Ngefa mbote na bandeko nyonso oyo bozolanda biso bisika nyonso bozali ezali ya bino mama Kati Monga nazali bongo naturothérapeute nazali kosoigner au moyen de plantes naturelles nazali bongo na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99 kuna naza koyamba tout le jour de 7h30 à 9h30 consultation ezali bongo na 15 000 francs congolais pour na bandeko nyonso ya Kinshasa et $10 pour na bandeko ba consultaka nga na téléphone. Deuxième bureau na nga ezali bongo na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe nazali tout le jour sauf le dimanche, naza disponible de 12h30 à
15h30. Consultation locale à Momesano ezali na 15 000 francs congolais, paye $10 pour na bandeko ya téléphone. Numéro de contact nanga ezali bongo plus 243 82 20 012. Soit abonnez-vous massivement na Nation Puissante Télévision. Merci prophète, je suis vraiment honoré na invitation. Mama Kati Munga, mama mwete mwete. Monganga ya biso, azoko salisa biso nyonso. Yesu alobaki ete ata bondimi ba misala na ngai. Donc ngai moko nazali produit na yo, nazo continuer na koyebisa bango. Mama, apa tokota na makambo ya kobikisa bato na bokolongo ya nzoto. Yo antake mama. Ponga na yebi moto yebi pasi ya mwana ezaka mwasi. Oui. Kokota zemi abani mindondo. Moso akolia te santé baby. Ekola hôpital kobota mindondo. Mwana telema komelisa mindondo. Mwana maladi ya butu na pasi mindondo. Yango moni biso tozala ba muru ya mama mingi. Tolinga ba mama mingi. Parce que moi j'aime ma mère. Yo attaque mama. Makambo ezoleka na este. Guerre elonga ko boma bato ko violer ma maman. Et qui est sous plus grave maman. Monganga. Mama Kati Monga. Bakomi ko kata bato ba gorge, c'est ça qui est plus grave. Bazo boma na ba nourrissant. Yo attaque maman tango zo mona bilili oyo. Attaque pe mosai na nzambe. Ezo sala obo. Merci beaucoup prophète. En tout cas, ezali kambu ya pasi makasi. Yango moni totelema na ba domaine nyonso na bisika nyonso pona ko dénoncer haut et fort ba atrocité o ezoleka na est. Bato musu bazokanisa peut-être que ndenge ezoleka na est biso tozo sala ba feti biso tozo sepela non. Bandeko baza na est baza bandeko na biso parce que ce sont des Congolais. Eza pasi mingi komona mama kufi mwana azomela lisusu libele azomela par ignorance pona peut-être mama za ya kolala yango azomela. Dieu merci mutu sora si akufi nyonso ya nzoto na ye ekati ko fonctionner parce que j'espère que maman na kufaki le même jour parce que soki eza mwana bakangi na mukongo umeli azomela libela mutu akufi sora koti en décomposition et omemela mwana wana ba maladie grave. Et eza pasi mingi bato bakomo boma bango koleka kutu bataba otoliaka na bloc bazo boma bato koleka kutu bangulu otoliaka na kapela eza pasi congolais aza chose te aza être humain. J'appuie cette histoire que gouvernement au lieu ça la même geste maman Kati ya kolela lokola biso population. En tout cas, ça, je condamne. Bango baza bato yo. Abso courage, tout élément. Ba biso courage, ba luka ba piste de solution. Et non ba ya ko rejoindre biso na détresse wana to na désespoir wana. Soit oyebi eloko zo sala na ministère wana te, soit oyebi pourquoi ba tiaki okuna te. Alors soko oyebi le pourquoi ya ba attribution na yo te na poste ozali, il serait mieux pour toi de démissionner parce que toza na besoin bato baza compétent pour na koluka ko mettre fin na situation. Maman Kati vraiment olobeli okatake monganga. Monganga te mais attaque mosai na nzambe. Pour mosai na nzambe azalaka penda tout droit. Mais na situation toza na yango sikoyo. To moni ngai na yo na ba réseaux sociaux kanga na osala ngote ko tia boye. Ezali bilelo za ko décourager peuple. Oui. Siko to senga su ba biloko te mes chers frères. To senga na nini parole et encouragement. Oui. Ya révolte totalement. Hein? Eza motuke na musicien na ba jouer. To polaki po ni. Na bo cheka bote daga me ba bi ba chepe bote. To polaki eza totalement biso yonso. Mais maman Kati avant de kota na makambo ya nzoto penza pour le moment qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sauver la nation? En tout cas, eloko tokoki ko sala pona ko sauver nation, il faut tous s'élever comme un seul homme. Merci beaucoup. Biso nyonso to focaliser mayele na biso makasi na biso ba prière na biso na est parce qu'il suffit pas de prier parce que na mona tango bana Israël bazobunda Moïse azalaki ko sambela. Donc na prière na bitumba nyonso ezokende. Non maman monganga il faut to loba Moïse Moïse Naron na bazali ko sambela mais Josué azaki na bitumba. Voilà. Ça dit quoi prière il faut tambola na bitumba parce que même bana Israël bango baza peuple de Dieu
bango pe baobunda bazobunda baza peuple de Dieu mais oyebisanga te ke baosambela te baosambela donc il faut kozwa peuple nyonso etelema ba volontaire pe o bazali balingi ba rejoindre troupe ya FARDC to ba rejoindre na wazalendo bazali mais ce que je demande il suffit pas d'avoir la volonté parce que bato bazo ya lokola ba volontaire baza na formation militaire te ngana lingi président a signé ba corps sécuritaire voilà na ba pays lokola ya Poutine akende et pas Chine oui akende na Chine akende na Corée oh moto patron minene c'est ça akende kuna na basala ba corps sécuritaire na John Young pona kozwa ba arme o eza sophistiqué parce que ezo senga karaté à chaque front ba militaire ba kende eza na ba pareil yo ezo sala radar et localiser bango oui ce que tozangi nini maman monga parce que nous sommes les pays les plus riches et tozangi eloko ni je préfère encore ba minéraux ngo Poutine azwa ba arme na préféré lisusu Corée azwa apesa biso ba arme Corée wa patron minene pingi yongo wana suka bazwa ngo na kwa finira monde bombe na kate mais les mama na mokili bazwa ta yango comme ça apesa biso ba arme parce que même ba arme o bango basali le plus moderne et le plus sophistiqué bazwi yango na sol congolais alors biso moko bakolo mabele toza na eloko te mais bato baoya ozwe pa na biso baza na quelque chose donc toza exposé on ne sait pas se défendre malgré toutes les richesses que nous possédons donc ezosenga armée ezala na bato baza na conscience tolongola batraître tolongola incapable tolongola bato oyo bazopesaka bainformation na monde adverse yango wana nde kosala force ya congolais yango nde kosala force ya armée okomona bitumbo na minute ya kotanga mponga na oloba Rwanda ka nde eza mokie boye tomonaka ngo ya Kabila le père ntango bato baoloba bakinois boza barevers bakinois bolingi ka miziki kinois nde abomaka rebelle na maboko oui partout tokutana na bango tosilana na bango donc ata na maboko biso contre Rwanda baotelema te eloko ezosala wana bapui ya baoccidentaux nde ezosalaka babima makasi mais mabele oyo eza ya biso la patrie est sacrée tokotika espace moko te congolais yoka mama révolutionnaire donc tokotelema oyo baza nanu botelema po Congo eza ya biso mutu na mutu il faut sala lutte na ye parce que mboka oyo eza ya biso tokosede te peu importe nombre bakoboma baosisa bakongolais te biso mpe tokoboma bango j'ai même vu la vidéo ya Nyarwanda moko alobi ndenge bakongolais babomi mibali na bango bayebake bango bakokende ti Kenya bakokongola basi oyo baza na sida bakotinda bango kuna na front mpona babima na basoda na biso tokosilana ozomona ethnie moko baza sans cœur sans vulgaire donc bato moko baza na motema te siko bato abongo on négocie na bango pourquoi pour faire quoi maman Kati ils ont toujours un plan B ils ont toujours un plan caché donc tosila na kaka cette fois-ci ou jamais merci beaucoup maman Kati maman révolutionnaire monganga na ndimi yango parce que na monaki na Ukraine ba médecin basimbaki minduki babundai pour défendre mboka na bango ba professeur bato nyonso za pe bino tsika kala minganga te na makambo nyonso donc pesi bango oyo mama Kati alobi ba minero Poutine azozwaka mikotine ba Rwanda na ba Occidentaux ba américain et tozozwa un franc parce que espèce de révélation moi mboka lokola Rwanda 6 500 000 d'habitants ils sont à 35 millions d'habitants na ville ya Kinshasa Rwanda okota 5 fois up lakini comment côté les maps na biso ça dit quoi ba minero azozwa parce que Congo mboka moko beni les plus riches du monde c'est Congo ba kaka mabele millions na biso ezobomisa biso maman Kati monga lobi boy monganga je préfère na lobaka eloko mba surtout ça ba corps militaire na Russie na Chine na Pyongyang koto bengi pantalon minene tous ba minduki sophistiqué lelo bien comment moderniser maman bino to banda wa drone eleki et localiser biso pour eloko ni tozo zanga ko somba ba minduki wana et pourtant député longo na 21 000 33 000 $ par mois eloko wana mboko eloko wana bino mama Kati na zo biso baloba bolingi mboko yoka mama apesi idée boy de préférence
biloko na biso bazozwa que n'est pas Poutine na Chine na Pyongyang tozwa biloko na basoda toya mama oyebi na mboka moko na Burkina Faso ba député bafutaka bango mbongo te mbongo eza l'effort de guerre ata na Chine bazwa na Chine bazwa ba salaire te mais oyo ya biso bongo na 21000 po bolalaka na pongi nazoka pe na loi moko bozoka po na guerre te mon frère tala mo seleke dakota ya libuku ya mutaka to bois ya ba venir na munoko na bino et pourtant le peuple meurt à l'effet maman Kati ce que tu sais est gomme évoqué et puis ça gomme qui maman na ça mais bazana 20 km 30 km la gomme ah ba to ba na célébrer puis ça ba na Kinshasa tout ça ba barre tout devant tout pousser bango so que kei to ko regretter le ko la bonaga ne kende to ko ka ngo sous te ba programmer bon c'est le moment au lieu ba salaire na bino ba 33000 bozo zwa mbaloyo ba futa bino $1500 oui. Pour un bon par exemple oui. Ou est-il qu'un effort de guerre non seulement un effort de guerre papa Ngefa mbongo wana il faut ba dispatcher de façon équitable ba enseignant il faut salaire na bango emata ba militaire ba okufela biso butu na moi il faut salaire emata ba policier o bazo telema libanda na parlement pendant que bango bazo malili kuna na split ya assemblée nationale il faut salaire emata ba médecin oyo bazo yake ka ekomi grave bokene na bo dépêcher na ngaliema ba médecin wana bazana bana bazana basi il faut salaire bonga soki salaire ya mutu na mutu bongi mutu na mutu kozwa conscience ya kotambusa mboka ndenge sengeli mais ba système ya 2 poids 2 mesures ça décourage en tout cas président de la République Soki Okolanda message oyo salaire il y a 33 000 et il y a 21 000 c'est trop Soki ezaka pona qui sont pour qui sont contre qui s'abstiennent ils méritent pas je le dis pas parce que na zuité na députation ah na li mama Kati fort tala ba député bango national provincial ce sont les femmes de fer qui peuvent défendre la nation. En tout cas, maman Kati, vraiment, na Kati pendant na auditoire et à palais du peuple, vraiment, batu bakolela. Nzambi apambola. Mais na yambi ele lo lokola monganga. Politicienne, parce qu'il y a des politiciens. Azaki déjà candidate à député national provincial, malgré 2 poids 2 mesures azokolela. Ba Kati bango. Mama trop. Donc ça be boni. Okina bango. Nzambi apambola yo. Nayambi mama Kati lokola monganga oyo azosalisa mpenza bamaladi ebele nalobi ebele ya ebele na nzete na matiti mpe na bakasa ya nzete bakoko na biso akala jamais bakendeki na hôpital mpona kozwa batonga kosala bango baopération baproduit oyo tozomela yango lelo ezali baproduit oyo batia déjà batoxique baproduit chimique mais bazali kozwa baproduit naturel nde moko toyambi lelo nzambe asali ngolo en tant que servant de l'éternel mpe monganga ya mwasi docteur mpenza mpo moto kaka ngefa nakondima te asimba ngai apesa ngai baproduit nakosala yango te nayebi baconséquence mpe nayebi bavantage na yango nde lelo na plateau ya lelo toza na ye tokopesa ye mbote mpe totuna mituna ya ngai biyano na ye mama monganga mbote papa sango boni mama Kati okomi biso na ntongo awa lelo yesu aza malamu nakomi lelo awa parce que naye na casquette ya monganga parce que nazoporte plusieurs casquettes nazali naturopathe nazali servante de l'éternel et puis na évoluaka moke na monde politique lelo naye kolobela mingi côté ya santé parce que votre santé c'est notre priorité bakisi o naye nango awa eza juste kaka quelques échantillons mais na maison chez Kati toza en mesure ya soigner quelques maladies pour ne pas dire toutes les maladies la maladie oyo toza en mesure ya soigner na maison chez Kati ezali maladie entre autres tension diabète goutte hernie discale bandeko bazo souffrir na infection urinaire prostate hémorroïdes internes tout comme externes bandeko baza na ba problème ya cancer des seins cancer de col
cancer d'utérus na maison chez Kati toza en mesure ya ko soigner bandeko mibali oyo baza na problème ya mabota osala ba examen ya spermogramme balobi oza azospermie oza oligospermie oza asténospermie ezali ba maladie oyo mibali bakoki kopesa basizemi te sperme na yo ezobima mais eza vide eza na concentration te eza na motilité progressive te eza na vitalité te traitement nango na maison chez Kati ezali ndeko mwasi ozolanda nga oza na problème ya ba trompe bouchée oza na ba problème ya ba ovaire na ba hormone oza na problème ya matrice ekoma malili osalaka ba fausse couche pamba osalaka ba règle par mois 2-3 fois osalaka règle un jour règle élastique ba règle douloureuse ba règle ezalaka na mois moko réglé après 3 mois règle kei yaka na maison chez Kati traitement nango ezali bino pe bandeko boza na ba problème ya poison oliaki omelaki osimbaki osnifaki na maison chez Kati traitement ezali bandeko baza na problème ya munoko solo ozo brosser minu makila ezobima ozo brosser minu bapota ezosalama oza na problème ya émail oza na problème ya vitamine na maison chez Kati toza na traitement bandeko nanga oyo batia choko ozoya banduta ebele ezokata o na mabele na libumu na bafesse na bacuisse yaka na maison chez Kati traitement ezali bandeko na ngai oyo pe baza na problème ya mabandi suki ekatana suki ekweyaka naza na traitement oyo ekobotisa yo suki pe ekopesa yo suki volume en tout cas boya na maison chez Kati toza na ba traitement oyo ezali sûr parce que na bakisi oyo ozomona awa ezaka mayele na biso te mais natiaka le sang de Jésus par la foi parce que place mayele na ngai suki le sang de Jésus prend les relèves na comprenant que Jésus-Christ a échouaka te yango natia na kati ya musala nanga et puis nasengaka mingi na ba consommateur ya maison chez Kati soki ozui résultat zongela biso na témoignage salela biso témoignage ya 2 minutes ya vidéo to ya voice po tolinga manki ona te tolingi consommateur ye moko apesa témoignage yango nde but ya arrivé nanga Kati lisika mama Kati nzambe ya pambola yo ba maladi ti olobi nango ya biso tonda nango sito alibandi ndenge bakoki mamaku nzambe ya pambola oui namonaki na poto déjà ba produit na bini ya mabandi je crois biso to ça na produit chimique te ezali naturel mais to pesa yo moko expliquer bango mama Kati olobi likambo moko ya munene yo monga na kana secrétaire d'accord monga même mwana na ya na zemi soki moto akobotisa ezala te akolinga mwana akufa te akobotisa ye donc ezalaka na secret te olobi bato bazalaka baminoko solo mpo basi ebele bana minoko solo mibali etonda nde kotonda po banisa mibali kuna eza nde centre na bango mais olobi olingi na produit ya kobongisa yango ekoma mpenza kitoko mingi ezali pasi na opeso baklient ebele même na église na biso bato bazosamba boka odora azo bafu aleka odora donc il faut napesa yango mpo basomba kati nango olobi ya monoko ezali mais kote afumangani ezali ndenge ni mpo fumangani na monoko ezali ndenge moko oui traitement pe ezali parce que nzoto soki ekomi ko compliqué ça veut dire makila eza salite yango nalobi naswanyaka na ba infection urinaire infection urinaire esalaka ke nzoto ya mwana mwasi elumba solo infection urinaire esalaka ke mwana mwasi azwa zemi te infection urinaire esalaka ke barègle ya mwana mwasi ekoma compliqué infection urinaire esalaka ke basperme ya mwana mobali ebeba donc ça va de pair ba dégâts oyo ezokoze pa mwana mwasi ezokoze pe pa mwana mobali donc nasengaka na ba patient nanga kende hôpital moderne osalisi ba examen oyelinga ba résultat sur base ya ba résultat nga na opesa okisi et par après ozongi oke kosala contrôle pona ko comparer les deux résultats soki ezalaki musala moko ya lokuta na kokaki ko s'associer na ba hôpitaux modernes merci mama Kati munga nzambe apambola yo amen télévision ezali ngonga ezalika mbala liboso te tobandi na yo tozo continuer po epai na yo apart monganga nazwi eloko moko ya spécial nazwi ya kolendisa bato d'ailleurs ozali servant de l'éternel nous sommes des collègues toza bacollègue kolo apambola yo moke mama produit moderne différence ezali produit moderne na baproduit bino yosala différence nini ezali
mutuna wana eza vraiment très capital. La plupart ya batuba se méfiaka na ba produits traditionnels. Quoique eza ba produit moko ezali na ba dose te, eza ba produit moko ezali na sécurité te. Lelo moi je t'emmène à notre discours. Eloko ezo sécuriser mutu lokola produit naturel ezate. Parce que ba produit naturel oyo ezo uta na ba plante. Ba plante ezo uta na mabele. Moi en tant que être humain na uti na mabele. Donc na produit, na plante, na mutu to uti esika moko toza na facilité ya ko corroborer. Na sens nini ba produit moderne o bato ba koma otenga docteur na nga lobaki na mela kisi à vie. Ba kisi wana o ba melaka vie eza na ba produit chimique. C'est vrai que bazui quelques plantes, basangisi na ba féculents, mais produits chimiques au babakisi yango nde koma ka insécurité. Féculent. Qu'est-ce que signifie féculent? Féculent ezali ba pâte ekoki ozala ya loso, ekoki ozala ya manioc, ekoki kozala ya fufu, yango nde salaka que na mélange ya produits chimiques et comme sango comprimé, et comme sango suppositoire, et comme ça yango nde zo permettre ekangama. Yango nde mutu facilitaka mélange ceux qui bazo sangisa produit naturel na ba produit chimique. Siko awa toza na produit chimique te. Toza na ba produit oyo yango moko eza ko se conserver au lieu ya kotia résistant. Parce que ba produit moderne pour se conserver il faut résistant. Résistant wana c'est chimique. Awa oza na problème wana te. Le produit moderne etobolaka ba poumon. Et fragilisaka ba rein. Et bebisaka fonctionnement ya pancréas. Et tondisaka acidité na makila. Yango monaka mutu so azomela kisi attention mingi asuka na diabète. Voilà. Mutu so azomela kisi attention asuka ka na diabète. Mutu so azomela kisi ya diabète asuka ka na tension parce que ba kisi wana ekena ko fragiliser et bebisi système immunitaire na yo et bebisi ba cellule na yo et tiki yo lokola sans défense. Donc ba anticorps no comme fragile. Or na produit naturel yango na lobaka bato ba melaka bazana ba kisi yo ba melaka tous les jours. Je leur conseille de prendre le thé tanga relaxant. Tetanga oyo eza ko renforcer système immunitaire, eza ko renouveler ba cellule, eza ko matisa pourcentage ya baran, eza ko filtrer makila, ezo faciliter circulation sanguine, et soignaka ba problème respiratoire, ba apnée du sommeil, ba palpitation, bandeko bazana ba problème ya ba crampe pona ba nerf sciatique, bandeko bazana ba problème ya kolata chaussure pona ba goutte. En tout cas, yango ezo fungola ba voie respiratoire, même bato bazalaka na ba reflux ya acidité oyo ezo sala kwa ba début ya estomac na te oyo oza sauvé. Bon, merci maman Cathy na tanga mokanda na Nzambe okolakisa biso parce que télévision ngunga na kasi otiki batebele na posa mais tokosuka lelo te chaque temps tokoleka pona kopesa baponda na kosenga 3-4 chaînes na ngai ya biso ya télévision tokozala pene esika na mosala kuna. D'accord. Tokoyokana po mosala tout otala yango na miso pe tokona ba patient ekoleka malamu. Mais maman Cathy Munga na web ba spectateur ete na sala démonstration avant lakisa yango ba roi Ézéchiel se babikaki na ba produit modernité ezaki naturel. OK. Et produit oyo nayebi moto apese maele ezali Nzambe. Amen. Pour ceux qui sans Nzambe okoki kosala ba mélange te parce que soko sala erreur moto amele akufi. Oui. Ça peut produire du poison. Si. Mais ça bato bazo mela babika ete loboko na Nzambe ezali boso. Amen. Produit oyo euti na banzete na bakasa bato bo douter yango te parce que awa tokotanga pesa révélation maman Cathy na 2 Rois chapitre 20 verset 6 à 7 parce que tozo sukisa télévision zangunga roi Ézéchiel azalaki malade pe malade azalaki malade ya liwa Nzambe atindaki prophète epai na ye akende koyebisa ete ya kokufa et roi Ézéchiel akanisaki molamu nyonso asalaki abandaki kolela azali kokufa pe prophète alobaki na ye c'était Esaïe zwa biloko tika na bandeko na libota na ye. Bible ebisi biso na 2 Rois 26 à 7
5. Il retournera, et Ézéchiel, chef de mon peuple, ainsi par l'internet de David, ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu l'arme. Voici, je te guérirai le 3e jour, et vous monterez dans les maisons de l'Éternel. 6. J'ajouterai à tes jours 15 ans. Je délivrerai entre les mains des villes méchantes de Syrie. Je te protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, ton père. 7. Esaïe dit, prenez une masse de figuier. Donc, une masse de figuier, c'était un poisson. On l'a pris, on l'a appliqué sur les chasseurs et Ézéchiel figuré. Tango, Ézéchiel, il dit, pour nous, il a dit, Zoa kaka kasa na poso. Tout a yango. Si ya bisika ozobela, pe mele yango pe abikaki. Yango monaki te mayele oyo ya ba mama kati bazana yango ezali mayele oyo Nzambe apesaki bango. Amen. Afana suki sa po apesa ba explication na ye. Et puis ba produit to sali bo consommer yango monde mobimba Asie, France, partout, Europe, Afrique, pour un consommateur. Nazali na maladie belé na nzoto na ngai esenga kinga ipenda ko kende lokola mabe si que ezali ko kitate palpitation ezaki na ngai c'est très grave mon Congo et estomac diabète mati ebele moi ezaki te mais tant nakutaki na mama ebisaki ngai biloko ya bi zwaka na te oyo tanga ezali te okoki kotia yango ozwi mpe sika otie omeli yango kwa mele nyonso kwa biso mesa biloko ya boye otombela kati na yango ntango na ye nasambeli na meki yango oyo botala yango ezali produit oyo mpe soki tembe ezali ata omoni ngai moko nalei omoni yango nalei ngai moko produit yango oyo na monoko na ngai yango oyo nakamataki yango oyo nazali komela nopikili ke ekoti ngai epanzana ekota somoye te nameli yango mpona lakisa bino c'est produit yango produit yango mama azali nango awa nayoki malamu mais aza na bakisi ko baprostate ezokomplike biso bana mibali ebele surtout malade ezoboma biso mama ezali prostate yango mais tokobisinga mama kati po télévision yango akozonga tokozala ngonga nyonso na ye explike biso na bakisi oyo nyonso surtout ya prostate mama oyo tosengeli nango bakisi oyo ya prostate eza yango oyo eza purito oyo eza fortipro na ye noki na ye nango sans étiquette mais purito yango fortipro yango batraitement oyo nasalaka ya prostate ezali purito fortipro na booster tozalaka na 3 sortes ya booster booster jaune booster brune na booster rouge yango nde esalaka ke glande bénigne ediminue volume prostatique ekita pourcentage ya PSA ekita bandeko babelaka prostate bayebi makambo nazoloba parce que soki glande wana gonflé yango nde esalaka ke masube ekoma kobima ndambu 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 et puis ozo sentir que vessie na yo eza ko se vider te le fait que masube ezovanda yo na vessie ezotika yo badéchet wana nde ekreaka bainfection urinaire yango ozomona moto aza na prostate très souvent azalaka na badouleur na bas-ventre parce que ba déchets ezotikala en dehors de ça muto aza na prostate ayokaka de fois ba douleur na testicule soit testicule gauche soit testicule droit moto mama kati oui. moto ezala biso moto ezosala moto et puis oromona na moment ya rapport sexuel pendant éjaculation oyoka crampe na côté gauche crampe ekoya tellement makasi ekosala que elembisa érection yango moni mutu aza na problème ya prostate azalaka na problème ya faiblesse sexuelle de fois même baéjaculaka te parce que pression eza lisusu te asali rapport ti asilisi éjaculation ebimi te bato mosusu na prostate bakomaka na rétention urinaire masuba ezalaki kobima brusquement ekati alors soki ekati bongo esalaka badouleur ya makasi mosusu esengaka batia yo batonga babenda mai na vessie bazobenda masuba na batonga peut-être ya 10-15 cc pour muto se soulager dans le cas contraire batie au song
mais le fait ya otia au son yango pe memaka ba infection urinaire et puis cancer pour kotisa bimisa eza nzoto et puis eza partie moko très sensible mususu pe omona a perdre sensation ya masuba akomo suba sans pour autant yeba ke asubi mususu pe aussi si ko suba tango nyo ranger kaka verge boye etangi yo lisu na bilamba donc ezali ba signe oyo elakisaka na muto aza na début ya prostate to prostate déjà evandi yango nasengaka okei hôpital osali examen na yo osali échographie na yo oye na ba résultat parce que sur base ya ba résultat nde na koyeba volume ya glande na yo pe pourcentage ya PSA. Bon, merci beaucoup, maman. Naoki alors mo lobia wa et prostate même bato na infection sexuelle ya solo. Na osi mbongo bebe se bo fele mama kati. Mbongo bino pesi mbongo bo fele bo. Ya wato sengi na bino yo sote pa mama kati dans la produit ya prostate yango ezonyo ko la peu près 60% de la population congolaise tina na prostate mais kisinango ezali. Mama continue mon tout wana. Awa tozali na Tangabio. Tangabio nde eza le tout premier produit ya maison chez Kati. Tangabio oyo ezali na kati ya traitement oyo tombengaka faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, bandeko baza na problème ya constipation, courbature, ozoyoka chaleur na mukongo, ozoyoka mukongo ezokabwana, ozoyoka lokolo oza na tofina, ozoyoka chaleur na makolo, ba crampe ezosala na makolo, okomi na déséquilibre, essoufflement, okomi na problème ya sel ozoyoka mokosa na anis, de fois ozosala sel ya makila, de fois ozosala ba sel ya zei, de fois ozoyoka anis na yo eza ya kovimba, air moko pe mosomba ezobima. Traitement wana ezali tobengaka ngo traitement érectile. Eza traitement ya 19 jours, oza na kisi ya komela, oza na kisi ya kotongola, oza pe na kisi ya kobaka. Na kati ya 19 jours wana ezo traiter yo hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance sexuelle. Bato ya tuna eko 18 jours eko ça na combien de francs de dollars? Bon, pour na prix ezo dépendre na temps ya mutu asali na maladie. Pour mususu akokoza la pe asali na maladie 5 ans lokola mandat présidentiel. Après aye abika na 19 jours. Mususu pe ba maladie ya 3 mois 6 mois ezo dépendre na consultation tango akoya akoloba ke ngai na sali autant de temps nde yango eko déterminer prix. Merci beaucoup maman. Oh ya prostate ko ça combien de jours parce que tango de cette émission mais tout n'est koye pas na. On a bien informé. On appelle ça donc ah la prostate ça combien de jours? Traitement ya prostate la plupart et ça la 45 jours. 45 jours. Ce qu'on appelle na besoin ya ba détail au bengi prophète soit au bengi na plus 243 82 20012. OK, merci beaucoup. Na moni pomade moko awa pomade eza nini mama Kati? Oyo oh Mwamba Papa, prophète des nations, ça n'a pas succès fort. Mwamba Papa est un stimulant sexuel. Stimulant sexuel, mais naturel. Ils ont un produit chimique. Et soignera pas maladie. Ils ont un collègue, ça peut être moi. Mwamba Papa, nan kana. Sur la meki, na boma moto te. Mwamba penda? Mwamba, na kutanga na lipa. Tu l'as dit, belé. Mwamba Papa, eza ba produit ezo bisa biso. Eza ko sekate parce que eza ba produit moko tozo souffrir nango. Nzambe apambola. Mama Kati pona ko sisa na moni produit moko muke kaka boye. Produit yango nini? Oyo comme nango voir clair. Eza pona bandeko ba souffrira na glaucome. Glaucome eza ni. Glaucome eza muto azo miso ezo vimba. Miso ezo sala pasi. Ozo mona flou. Ozomona image lokola na mai, image eza fixe te. Ozomona lokola au travers d'un sachet. Donc ozomona forme ya mutu mais ozo déterminer te. Bandeko bazalaka ozoka lokola mabele ezotambola na misu. Ozoyoka misu na babeti yo te, oleli te mema ya misu ezobima. Misu ezovimba, misu ezosala mokosa, misu ezoswa, okokaka kotala moi te, okokaka kotala TV te, ba mwinda okokaka kotala yango te, voir clair eza na pona kosuba. Pona otia combien de jours? Oyo otiango normalement kir nango ezalaka ya 3 mois. Oza na besoin ya 5 flacons. Otia tongo po. Flacon moko bo eza na $15. Oui, parce que le traitement, qui se voit à miso boye, c'est $45. Oui, le qui est en moyenne. Au tiara, tant. 7 jours, $45. Nzambe apambola yo, to komi na suka, mama Kati, to suki wana. Je crois, tous les produits koya, to koza pembe na yo,
On a vraiment bateau ba habité aux 4-6 mon peuple pas mal connaissance vous allez mon ganga biloko nyonso tout le monde vous avez produit naturel parce que moi on a mêlé yango etikali yango et je me sens bien ba secret musu moyena lo bezate vraiment soki na continue on a ozonga mwana ya 18 ans 20 ans Nzambe ba kopambola bino mama katolo balino basuka po na tebe zangonga to suki liloba na ngai ya suka nasengi na bino bosalanga confiance. C'est vrai que na musala oyo baescro baza ebele mais nga naza de père et de mère en Jésus-Christ donc awa bakisi na biso tokataka nzoloko te tosukolaka bato te te ekila eza te topesaka bato singa te tia na loketo te awa eza kaka bakisi oyo na présente yo oye napesi yo omeli. Numéro de contact na ngai ezali plus 243 82 20 012. Nasengi na bino s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision pour na kozwa plus de détails. Mbote na ngai na évangéliste Michel Ekuchu pour na port na yo na musala na nga et merci mingi na prophète Ngefa pour l'invitation na yo. Soki yeso bombi biso nde tomonani mbala esi. Merci beaucoup pour na ozwa ngai pour na putisa no mbango epai mama Kati ozwa ngai na plus 243 89 610 49 41. Vous avez appelé à 0 81 857 26 78. Soki yeso azongi te tokomona na nzambe na lola ayeba kopambola bino na bémission ya sika ya oyo boya sima et vous en pensez tout ça là ka pour la médecine mosu pour la politique tika ete kolo bo s'abonner